awa miziki ezongi makasi boye na poto boye mpe kisi ebakisami doze ntango kisi ebakisami doze bato ebele bakozwa problème to bakokufa bandeko nalobi teke o leader songolo ana kisi ekoki pe te bamusicien bango mo baotémoigne bolandi ata lobeso na aleki na chez mokonzi alobi nini bamasta mosusu bayibaka baninga bamongongo donc na kati ya groupe ya musique ntango nalobi kisi mpe ye nalobeli balider te mpo boka koloba na nga leader songolo azalani na kisi te leader fulanu azalani na kisi te me na groupe ya musique bamusicien bala d'accord entre bango balukanaka donc kisi eli badanseuse baloba entre bango balukanaka donc kisi ezali awa musique ezongi kisi mpe eye makasi en tout cas nakokonseye bino bolanda bamate eleka mpe bamate ebandoya epai ya évangéliste JF Ifongi na frère Tanguy na bafrère Alima na bafrère Papi Gen. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024 osombi kabelo oke kobongisa kabelo okatisi suki okangisi suki osombi baaccessoire osombi baproduit de beauté osombi bacrème na kombo ya papa Robolide okozwa réduction totale chez Olga Kabelo, chez Olga Kabelo, number 1. Bote ba papa, ba mama, bandeko. Bote barando, da barandonete. Bote batoyo, balingaka rando, na ba oyo, balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Honorite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko awa kisi eye makasi napekisi te boka ya miziki napekisi te bokota ba concert mpo elakisi te soko okoti concert balie yo elakisi mpe te soko oyoki miziki okufi pamba te soki bongo ntango tosombaka balipa mbele si tokufa banda kala banda bomwana nakanisa na bato ya senglas bazwaka kisi mpo senglas etekama ntango toala bana mike toyoka yango deya papa wana senglas na ye ya kisi ata ya lokuta me bakoloba bongo mama wana atekaka mandindi na kisi yango kaka bato basomba pa na ye pa mosusu rien papa wana na wenza seti atonga ndako ya kitoko oka atekaka wana na coin papa oyo akarte ape na biloko na ye atoningo bende mbongo ya kosimba te toka bamotare oyo bapusaka bamoto
balukanaka entre bango cortège ya président na ntango ya Mobutu basimba bakisa danger toyoka yango. Donc tokende na leader nanu te ata tolongoli leader bango bayali mpe bato wana to batekaka toliaka biloko na bango tozwaki ndoki te tokufa mpe te. Donc napekisi te bokende concert, napekisi te boka banzembo na bango, kasi nde nalobi kaka bokende kokoka bamateya pa Fred chef Ifongi bozalaka na quelques précautions na bamodele na bino ntango osombaka lipa opriaka ntango olingaka kolata bilamba griffe okokoyebake bato wana baya bato makambo boye opriaka mpo na kanisa bozoka bien. Balobi yango mpe sikoyo balakisi yango mpe na info babilamba mosusu mpe batisi so ezowuta api donc balobeli kutu batisi te babilamba soko osombi mpa nani ezowuta soki wapi balobi produit mo basalela yango yaka mabe 2 personnes bakufi na famille moko mpo balata bilamba wana me bilamba yango basombi yango 1000 personnes bakufi te ka 2 personnes bango batie mpo na produit wana me ntango mosusu bato wana nde basalaki bongo bato bakolata yango 2000 mibale baokende bandeko musique ezongi baconcert na poto ezongi na kati ya Congo baconquérance ezongi bafanatike balauki batomboki bachroniqueuse bakomi ebele bachaîne to ekomi okipe na musique na baoyo elobelaka politique bakoti musique na baoyo balobelaka mingi makambo religieux bakoti musique. Alors voilà ekenge en tout cas ekenge makasi bato bakokufa te ya bokote stade de martyr bokufi te bokokufa na stade de martyr eyalaki manque ya organisation to baorganizaki bien mais banegligeaki quelque part ntango mosusu na sorti bato bakufi motu moko te alekisi motu pamba te kolekisa bato na batémoignage bato bapesa batémoignage modele balekisa mingi balekisaka modele bakatiere balekisa bakatiere balekisaka bato teke bokoti bokufi ntango boobima te ntango boke na bino to ntango boye na bino te bango bakoleka kaka bozokumisa na bato bozolanda kaka ndeka ezalaka ke boke yamba motu boye azongi na ndako akufi to akufi na accident babodela bongo ndeka boyambaka boyebi nde boyambaki Pasteur Mike nde boyambaka bamusicien mosusu bafabrikas bayaka baheritier bato ebele kaka bawebwelandi okokufa mpe na accident wana to kokozonga no mpe na ndako après 2 semaines oyoki nzoto bientôt kufi wana batémoignage ya bato balekisa bato bongo bapesa eyali bongo bato bakokoleka 1000 bango bamoni kaka 2 bango mpe baponaka bato wana te baesprit na bango wana moto eponaka
balobi mibale wana bango nde tozwa me bwa 1000 na kala bakobenga bango na kanisa ba vin rouge nayebi te soki ti lelo babenga bango bana wana témoignage moto mpe apesaki témoignage wana asalaki mpe église ya monene nayebi kote so akende api banda mpe ati témoignage ya bunga église mpe bunga no basalaki église ya bato ebele ntango asalaki église alaki ne toujours na baesprit na ye wana asalaki uniquement mpe susu mpo abakisa dose ye bénéfice ne ezalaki kaka ye mbongo ala moto mbongo donc ye bénéfice ne ezalaki te ke o église moto moko na koloba wana témoignage ya kala mpenza basere bampe valongo basere ya kala basere ya sikoyo te ya banani ya baéglise de réveil asalaki yango na église ya baréveil je crois ou bien avant église ya réveil te yalaki avant église ya réveil ntango église ya réveil eningo banda ntango bagroupe de prière yali tout justement oui mpo témoignage yango apesaki na groupe de prière atiki église na ye abandonne yango apesi témoignage na groupe de prière mpe abunga akide ya mokolo ya papa ntango wana yaki jeune me nga na kobenge papa mpo nga nayaki moke mpo ntango wana nga mama na nga na nakokisi 40 te donc akokisi kutu 30 kala te donc ye fo nabenge papa mpo alayeba 40 ba 35 ans alors asala yango uniquement mpo na mbongo boka ndambo ya témoignage elaki boye abanda koluka koma moto ya mbongo asimbi biloko akoma ozwa mbongo basengi ye moto yalobi mpo na mbongo fo napia moto aponi bato ya balabala balobi te fo na famille no yalobi mpo ya diskita na baesprit bino bodiskitaka te alobi na famille na ye ya kondima meme ya kufa kapia moto ya famille na ye ata liboma kondima bela me ya kopia te balobi na ye na baesprit opesaka mbala moko donc baesprit banégocie na ye opesa kaka papa no to mama no mbala moko kaka nsima nde oyo etikali opesa bato ya libanda obanda opesa ntango tokosenga yo soki kaka tolobi no vin rouge okokotelema no ata na balabala bato bakoleka kaka yo moko okomona esine moko bato tokolakisa bango nde tokozwa oyo opona mpe donc bongo apesaki papa na ye je crois ou bien mama na ye baponaki moko wana atuka alelaki mingi mpo alingaki te azwi mpe mbongo akomoki mpe famille bato batikalaki apeye mpe baparcele matide sikoyo na baesprit abule fo asalaka eloko parce ke alingaki te bato batimbelaka ndenge mbongo ezomata bayebeki kaka asala bacope azovoyage mpo akendaki ti bagabo asalaka na eloko te kaka mbongo ebimelaka yango sikoyo bule eyaki église mpo na église mpe akozwa ba vin rouge ebele na kati église kaka te na bato bayaka une fois botelemisi bakei bazwi bakoka
na bato kaka bazwaka na balabala na bawenze babisika ebele. Atuka mutu wana azwa penza bato, apesa penza bato, amvwama mpe akoma mpe na mbongo ebele. Wana témoignage na ye soki ezalaki ya lokuta to ya solo, témoignage epesama na ba groupe de prière. Ouais, témoignage wana nga nakokaki yango ntango nauti poto d'Afrique. Po ntango nauti poto na Afrique ezalaki 91. Na 91 ba groupe de prière partout. Église de réveil eza te. Kaka ba groupe de prière. Bato ya missioni catholique basanganaka bayaka wana. Nzambe malamu eyalaki. Bima ezalaki. Ba église wana ezalaki. Oyo etikali ba groupe de prière. Nakanisa mama olangi mpe na bimi te. To alinga bima mikolo wana. Tosa bimaki nano yebani te. Po ezala bon. Po mama olangi nga nayebaki kaka na 94 nakendaki so Afrique. 95, oui. Alors, bandeko, musique ezongi, bakis eye makasi e renforcé. Batu bakokufa eponi te. Makasi na prière. Na ba chroniqueur bazoloba, na ba chroniqueuse. Bango pe ba concerné. Ba oba koleka pe bazali. Ki pe nango te kofinga. Ofinga musicien to finga te. Tango baponaka ba esprit wana. Bakopona na bango pe oyo aloba malamu, oyo calme. Donc, faut tracer tikalaka te. Sans trace. Bandeko, yango bokoma komona ba magicien, bato bakopesa bakisi, balobaka tout le temps. Nakopesa babor. Okoboma mutu moko te na famille na yo. Ata papa no ata bandeko na yo. Kabu nakoloba ngo, leka apa na ngai yaka. To solo koyeba. So mutu akufi pa na famille na yo, kangisanga to salanga mabe. Bako pia publicité bongwa. Pamba te. Bako zoba vin rouge libanda. Bamakangu. Bino pe bokeba. Bana bamakangu. Bokeba. Demo wana. Besprit mabe wana. Banegosiake. Banegosiaka na bato a tete dire bakezwa agwa. Bato nde a tete dire te. Bamonaka so na zwi kaka na kotia. Nyonso bakoloba oui amen. Yango basuka na liboma. Mais bato a tete dire. Basuka na liboma te. Ou bien apesi nganga ye moko. Bandeko ngeloko na lobi kaka. Boyoki yango deja. Inti na loba na bino soso. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024, osombi kabelo, oke kobongisa kabelo, okatisi suki, okangisi suki, osombi ba-accessoire, osombi ba-produit de beauté, osombi ba-crème, na kombo ya Papa Robolide, okozwa réduction totale chez Olga Kabelo, chez Olga Kabelo, number 1.
Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katesana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katesana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katesana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss.